Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Nonyo sobo s'abonner na Congo check check TV. Ben ami toi Zalaka, peut-être bongo bomo na temsunga a Tchembeli. Notre maman, elle est souffrante. Biso tout est une partie au pango bomona, tout est une partie. Pour y akende qu'on appelle ça na poto. Bon, depuis kenda, au cela quelque chose sur y a 15 ans. Hein? Aux alaka so ba bengio, au cela ba répondeur, aux alaka so ba bengio, au cela ba répondeur. C'est votre sœur ou qui? C'est notre frère, Patrick Walai. Grand frère Nabino. C'est notre aîné de la famille. Mbote mingi Nabino balandi ya Congo tek tek na émission Nabino masolo ya kin. Masolo ya kin o bobike tout ça la Nabino ba réalité où il est carrément na kati sa ville Nabiso ya Kinshasa oyo. Pe to bete la cabine ba masolo où il est carré kanango awa to yambela no batunyo soto. Kasi lelo tozui appel ya bande komi balimi balé on azana bango bongo na plateau je sais pas si metiti maza ensemble na ngai wana ko fongola ngana bango ensemble. Bonjour mon frère. Bonjour maman. Ko pesa kombo no? Nga kombo na Franck Walai. Franck Walai. Bongo yo papa, kombo na yo mbote d'abord. Mbote maman. Kombo na ona? Rossi Walai. Rossi Walai. Ndeko Franck Walai na moni ke yo na Rossi par rapport au Yarota la rabo na moni ke yo ndoza yaya. Na ngina yeba eloko nini yango esalima ke bo benga biso awalelo. Maman sona bengi bino c'est parce que tozana kama bona kata famille et si biso mututo comme vraiment nasuka. Au point que ceux qui mututo le bel ami toi Zalaka peut-être bongo bomo na temsunga a Tchembeli. Notre maman, elle est souffrante. Biso tout est une partie au pango bomona, tout est une partie. Pour y akende qu'on appelle ça na poto. Bon, depuis kenda, au cela quelque chose sur il y a 15 ans. Hein? Aux alaka so ba bengio, au cela ba répondeur, aux alaka so ba bengio, au cela ba répondeur. C'est votre sœur ou qui? C'est notre frère, Patrick Walai. Grand frère Nabino. C'est notre aîné de la famille. Hein? Maintenant, à tout moment, alaka so zonga, oh, tout le monde qui na ba musicien, ba plate ba sokola, tout ça ce qu'on point. Soko ya au batem na ba flat, ba bengo kuna et les canter au point. Hein? On se biso banane. Oh. Nenza boye ayaka na ekin. Ayaka na ekin arenya na basi na ye biso toyo kaka. Azan ne kona biso. Biso tozana problème na été. Maman c'est l'effort na lelo akene lelo mboka yake wana. Papa kufa tel pa on est komi. Tel pa le pan. Ngambo ndozo mona beza sungam na biso te. Déjà ba teka yango. Biso to tika kana ngambo ndozo mona boy. Mais aza mutu mo ayibi ma nyosele. To ebite ba mboka ba kendaka. So esala bango ni. Swana kina yete oni. Ezate. Mba maman ba sala fort ba papa tango za na bomoy ndate 15 yango to loba. 15 yango banda kenda abenga kate to sola apé suna ete parce que to akena na ebandeli to bana sola nae. Mais na moment mo boye to abeti so ba 5 ans ko so ba 3 ans ndire. Numéro ne les gars souté tant à changer le numéro si les longs de tolo baboué a benga te ne tozo boye maman za grave na maman em tozo bazo sa ba massa na ba kutana na ba solo na ye ke ba expliquer problème tozo nango so zo lingani to te ka su ndambo etikala ki sima ye amona pe to komo telengana sima nda ye kin sima moni biso. Quand on un peu comprendre l'isolo yango, hein papa Franck. Yo me kay ko solo na papa na grand frère te ko talise ba réalité union surtout vraiment ta ke pe moi la mobile. O talise que non tala boy na sima non événement za boy. Pourquoi pas solo la qui n'est de retour comme ka ko tombo ka boy. Il y a ceci. Moi je suis quand même un intellectuel. Moi les étudiants jusqu'ici naza déjà na première licence. Tu vois, maman o ya zobela wana. Ndem ta sala ki ke yé Patrick wana kende poto. Vai. Ngana to Rosia expliquer mon clair non. Ne bandeli c'était sobo bengie bo solo là. Le collandé quoi non avec des espoirs quand des na au salabo na au salabo. Après 5 ans après hein Patrick a commencé à bengue quand on est na répondeur toujours au travail. Bani a sali 15 ans déjà kuna. 15 ans déjà ngo. Hein?
To solo là na plusieurs fois to tindele ba message pas baninga. Hein? Que non vraiment na Kinshasa to ko ka susute fait quand même quelque chose. Baningo ba ke ba poto ba 15 ans na nyoso no fanya nini. Ata mo baba IST oyo ko tindela ba bazu kata mo ya ko s'organiser. Donc songone za plus tard to te ka lopangu, plus tard yo ka mama kufinesko aya. Tala Patrick, nene solo moro. Soki o la émission yo ka lo na ipsao. O mo som mama me ko kufa. Ko me ko chama ko na Kinshasa te. Pour avant bimse maman ngana abuma yo. Na biso loko déjà foi bang. Parce que o commence à battre le banane. Hein? Non, maman. Moni. Non, mon frère, s'il te plaît, il ne faut pas pleurer. Coller la tête, tout ça, bande, comment comprendre l'émotion dans Bango, hein, bana poto, bana partout dans le monde. Bon, mais qu'un peu comprendre l'émotion dans Bango, c'est vraiment trop choquant. Ou ça na maman emo, ça maman na Bango. Donc maman na Bango, oh ya boti Bango. Mais ce Patrick Sozo yo capé balé qui na yo, mais qu'un peu comprendre. Il y a coller la tête, mais qu'un peu expliquer normalement. Coller la tête, pardon. Maman, na habité sur Hollande. Mais aïe baké. Oh na zakuna, oh azobela na hôpital. Et ça maman a bimisé na mokili. Et bien mon papa est athée. Ya papa mon athée. Biso mo to sel ben fort lelo. C'est vraiment choquant. Ils ont ça la passe. Il y a ceci. Patrick, il faut que pour te zéloter. Peut-être que moi, on a pas ce qu'on a pourtant moi dans le quoi comme qui l'icolo. Moi, je vais te dire une chose, mon frère. La famille reste la famille. Il faut bélo quoi. La famille reste la famille. Obima na nzete hein? Abima na maïté. Maman na so comme na niveau comment c'est à cause na e. Ba teki le pan ou pon na ye po ya kende. En espérant qu'un jour ko aider famille. Maman à cause ba passion na ba choc na mutema ba bandi ba estomac ba gastrite jusqu'à ce que maintenant ba comme ba so ba cancer sur des fois sur ndeni nwana. Hein? Est-ce que ba cancer de fois na biso dans mbongo c'est ba cancer de fois na etinga to teka le pan. Hein? Soko na émission ayebake maman na eza na hôpital. Asa l'effort ya roya na kini ah soki ya kaka asa na kini azoyoka biso ayebake maman na za grave na hôpital. Asa l'effort ya roya amona biso adresse abunga te ayebi lupango bien ayebi lupango bien abunga adresse ote aya tozaka ka tozela ah soki conseil ne osala soki oya na été problème ezate ezate. Pourquoi? Moi j'accepte que et l'autre m'a bien comment mais aïe bah que l'autre moi encore non s'il te plaît pendant 15 ans moi je m'en fous à ma camogne sur ça moi pour moi afin na poto nae mais un jour to kutana yo kasi poto na ndenga kenana salani un jour to kutana poto na to moi na boy le bac na kutana ndem so na kutse ndenga na yo ka kutse oh kamwa ngai sozo na biso aya maman za grave ba maman oya ko aider maman yango alongola biso passe maman rambo atika biso lango na mutema soka oya te avandi na soki maman kaka problème ne ya lobi problème so zu maman abosa na be famille ata lupango sa pe makolote ta lo lupango ne komi bien que na poto bazoka ke parisien mais pour no sunga lupango mes frères mes soeurs ta page on a abordé la chair. Oh. Mes frères, ma soeur. Il y a Sentana le pango à Sentana balabalo à Simat. Atika moi na Simat. Mais c'est Franck, s'il te plaît. Il y a Atika siko moi na otisu ko kondola bongo li solo mo ste. Il y a Atika susu moi na sundola moi na. Bongo siko moi na. Asala le logo te. On a na toi recharge. O manga na zabwe. Batu msuba koma katoloka nga na bota. Nga moi cité. Nana ba moyen te. Mais tout ça na sala kepo pour na sunga moi na wana. Le lo moi na le coupe de ba première c'est yo. Il y a Salani. Il y a Salani. Ah. Bon, mais quand on peut comprendre, papa Patrick fait si il n'est pas que bande pour nous parce qu'on a passé, que maman na yo, ça vraiment maladie. Enfant qui sont qui le lot batu bazana pour ça ko aider bino pour la maladie à maman ou soit payer moko Patrick paye le sous atali vraiment à moni bongo que non bozo lo bande peut-être bongi saka bongo vraiment numéro na bino abenga bon bino na numéro ni pour asola na bino. Maman on appelle ceux qui portent quelqu'un abenga Jani noko na biso liboso abenga Jani basola nae pour moi muto azana besoin ko sunga maman ako benga na plus 243 82 257 27 79 donc 00 243 82 257 papa
longola no kanda ko ya tozo solola longola kanda tebi ko sa kanda ezo salo pasi po biso pe ngamo pende na sana oki pasi mais longola na kanda to meka pe ko solola sko ba docteur ba lobi nini vraiment pour na maman za cancer de foie cancer wane utu ba lo baka ba tension banine so que intervention est limité soit il faut ba kenene ba kenene ba end wana tout ça on a tout ça ba calcul il faut que ka lo pangu ko lukele ba passeport mbango ba visa banine na visa ngo ba passeport ba metsa ba mbongo pamba to sukandeni to sukandeni et sur ça la passe vraiment dans mon thème yaya mais quand un peu comique mais quand un peu kokita non vraiment vanda non moi qui me kolela te longola kolela wana ce qui le lo mutupe asa vraiment na posa a aider bino to payer moko ya Patrick Nabino atali monsieur Patrick atali vraiment émission o yabi ke non bande ko nanga bango wana bazoli la pona mama abenga bino na numéro nini o yo ko kopesa pona moi que grand frère Franck asa bongo vraiment monter lingolo ba vraiment te yo ko pesa numéro pour la monio pe na téléphone ba ko benga yo na numéro ni ba benga na numéro plus 243 089 017 54 53 089 017 54 53 mais eza pasi que le long maman zobela et comme ba tumsu baba no sunga kai conscience na ete yae asa mutu na ebite soki bamboka ba kendaka soki za na ebite soki ngape lobby e osala ngama e osala ko osala ngabo e osala. C'est vraiment choquant, hein? Bah papa tant que maman babo tarabiso, maman me mise mina 9 mois. À son espoir que moi là on a la boti à quoi aider ngai. Mais monsieur Patrick, tu comme ça la arto sali ou ça m'a bé vraiment. Yaya, sikoyo bozo kende peli sous hôpital pour la journée à l'élo, beaucoup sont kuna ou bien boutique kaka bongo bokende lobby. Non, hôpital to kende parce que tout ça kabiso moko. Même nous quand nous canal le bana, ils en ont kaka, les solo kaka, ils en ont kaka les solo. Donc on a chaque jour aussi. Moi au hôpital n'a besoin que j'ai exact le quoi bino bateau en apoto. Si le net l'équipe parce que famille papa bazo mona na té. Ata ye mo bande ko na wana oncle ram dezo mona na kuna na hôpital soni kaka. Mazani na position té. Oncle Diani. Ye ne ram dezo mona na famille papa penata moko zo mona na té. Yango moni ke to benga ki yo pona le rôle légal internet am sou azana kuna na pota Hollanda so azana kina Hollanda position ezate ngana lala kuna na kena bututi na tongo na bundi na kena cabine sima na zongi nazana na ba fonte otoro traiter mama na malade azana yo sala cabine ngasa na cabine. Ok, na koki kozwa bango tamula ite po bino bozo mona keza ma sous les mentions baza bongo na pasi ya mama na bango baza bongo na cancer à poumon o ngana bino toyebi eliaka combien de dépenses o ngana bino toyebi esala kandenge nini ba dépensera comment to pe ba docteur ba komaka ko désespéré lolenge nini mais tokopesa bango ka ba courage ebele bande ko nyonso surtout boza na posa ko sunga bango bobenga bango na ba numéro wana ba pesi pour bosunga mama et kozala bien. Mais je profite aussi à le dire à monsieur Patrick oazo bela naza mama na yo soki ozala ta besoin ya ko raisonner manga mususu te raisonner ta pasi ya 9 mois na ye hein tala ta pasi ya 9 mois na ye tala pe attaque pasi ya affrontement tant ba mama bakenda kobota douleur wana tala tango soki okoma déjà marié je sais pas ce qu'il faut déjà so bala soki so bala na minute oyo moi si na même campé ko conseiller moi si soki obala monsieur Patrick nani s'il vous plaît Patrick Walai moi si wa bala Patrick Walai comprendre que oazo bela naza mama bokilo na yo donc koko ya bana na yo sala ke otinda ta quelque chose ou soit yo moko poko ko kita po et ça la bien to comme na souka émission même so po émission o télé réalité o bobi bien que ezoka biso temps live monter mais na ko profiter quand même pour na pesa bambote to pinga mo pe na sengela pe bandeko ba aide pa ya bato na zotanga ba kombo na bango wana na profiter ko lobana Mina Star journaliste na kati ya Congo tek bonjour d'abord mais Mina Star tabaka ya kosunga yango yo hein to mekampe kosunga bango ata na mama 10 francs na biso et au sala bien wana susu na moni espembombo mama espembombo nebi kozala kanu motema mawa ozaka la motema ko aider soko bengi ata bandeko oyo popesa bango ata mbongo ya aspirine ya mama na bango mama mbombo
esprit et cause la bongo vraiment bambu hein en tout cas vraiment papa yo na ebi yo posa la no papa moko osunga ka batunga na benga ko papa social talaka ya mama oyo talaka ya mama oyo talaka ya bande komibali oyo l'autre ça la rane cabine le grand frère yé azane bongo vraiment étudiant bazana moyen ya kosunga vraiment maman na bangote madiamba Christelle wa kweto madimba Christelle wa kweto moi bana sunga na bolingo na yebi o sunga. Là aussi je profite à dire aussi à mon boss hein, à mon boss vraiment Sibumu Tombo, papa Sibumu Tombo, papa social, papa alinga ko sunga batu, sunga mama oyo na banane, aide na yo et ko sala bien vraiment. Kasi pona lelo to suki si émission, nazo senga batu ni soto balanti émission oyo, bo partager yango. Je demande aussi à la bouche autorisée est à la ka oyo. Ka oyo vraiment ils ont soit makasi vraiment dans mon thème, la bouche autorisée partager émission oyo. Je profite à te dire que la bouche autorisée, partager émission Oyo pour partout Patrick Arosala. À mon vraiment que maman n'est à souffrir. Attends que maman n'est à commis vraiment pembe ni à liwa. Wani ko sala bien. Kasinga na bino le loto suki awa na profiter na koloba na bino bye. Ben na mitu azala ka peut-être bongo bomo na tem sunga tiembeli. Notre maman, elle est souffrante. Biso tout est une partie le pango bomona, tout est une partie. Pour ya kende kuna place ça na poto. Bon, depuis kenda, au sein là quelque chose sur il y a 15 ans. Hein? Aux alaka so ba bengio, au tela bat ba répondeur, aux alaka so ba bengio, tela bat ba répondeur. C'est votre sœur ou qui? C'est notre frère, Patrick Walai. Grand frère Nabino. C'est notre aîné de la famille.